Nzambe asali mutu, akeli mutu, pour mutu à vivre de 0 année à 70 ans. Et le kisakabiso noki na mukili, pe le kakanoki na mukili, et qu'on lit moi. Yamoni bibena, et zolobake, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Tant que Nzamba salaki mutu, Nzamba salaki po mutu a oumela na sena mukili. Mutu akufakate, mutu azala éternel le rôle Nzambe. Mais tant que mutu ekobebisa aekoli ambuma, Nzambe a réduire bamikolo a mutu. Tant nous pena mwana. Alors, kosala mutu masumu et qu'on réduire vie à mutu. Pas battre mutu à tout ça qui était oyo Nzambe alobaki na ye. Parce que la vie ezabongo likabo grâce oyo Nzambe atina kati nzoto mutu. Pe la bon moïla na sala mukili oyo, il faut obéir na papa na maman na ye. C'est très important par na zoloba. Batomi bazali déjà maudit à cause ya manque de respect na ba parents. À sabota ba conseil à ba parents, à safuta toli à tata na maman. Ciel ouvert, lève-moi nique mon Nzambe mani. Loboko na tata ese moi Nicolas bani na mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, Ndeko landaka yango, Ndeko talaka yango, Oh na Vincent Makeba. Je vous salue vous tous qui nous suivent de partout. Que le Seigneur vous bénisse, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Vraiment, Dieu a fait grâce que je puisse être devant vous pour vous annoncer une bonne nouvelle que Dieu nous donne à travers votre humble serviteur, le pasteur Vincent, que je suis. Mais avant de commencer mon émission, je veux tout d'abord saluer Bandeko Bazana Technique, les héros de l'ombre, au biso tout le monde a kate. Bazali wana nakata caméra to bongo na Josué Liwanda Brom yepe mutu a commenter mission et puis mutu ko lancer on a banda ko na bino po bolanda ngo 5 sur 5 sans oublier l'évangéliste Cédric Makela, l'homme valable, cerveau électronique qui m'a en tout cas Nzambe, l'ingénieur Nzambe Aleka Nakopambola. Et je veux vous annoncer encore une chose, vraiment ce que vous savez, vous savez malam, vous savez Mosali Nzambe plaisir, peu vous savez banzenene qui accompagne son malam yankolo na chaîne Abino, votre chaîne Ciel Ouvert TV, vraiment chaîne ESA 100% chaîne chrétienne. Oyo et tel sabino makambo ya solo et bon liker et puis bon aimer l'émission, bon taba j'aime et puis bon partager et surtout partage, bon partager et vous avez bon malam mingi, nzambe na biso akoleka bon na kopambola bino parce que tant yo ozo so émission, ozo kabola ngo pa ya ndeko moko azali ayebi nanu chaîne oyote, nanu ayoka émission oyote, je crois que le Seigneur va vous bénir parce que au Nzambe Musala Moko Songolo. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous tous, nous pouvons être des évangélistes devant Nzambe, Nanzela Kakate à côté à Sangomalam. Mais Nanzela Tamso pas partager ma mission, ya au Kabola, on a bandé comme Soussou, et que ça la bon malam, bon s'abonner massivement, na chaîne Abino, vraiment, et que ça la bon malam. Et sans oublier, de quoi Azabongo lecteur Nabiso, à côté de la Bible, parce qu'aujourd'hui, je veux vraiment partager la parole de Dieu avec tous les enfants de Dieu qui me suivent de partout, qui suivent notre chaîne, votre chaîne Ciel Ouvert TV, Otozo Bezali, 100% Bunzambe Nakati, Nzambe Alekano Pambola Bino. Et je bénis aussi ma femme, ma bien-aimée, la servante de l'Éternel, la sœur Bénédicte Makela, Nzambe Alekano Pambola Ye, Mama Bana. Nzambe Azanaye, maman précieuse, maman Sephora, maman ya Délice, maman ya
il y a Belivin, maman il y a Benemoke, il y a Grâce, mais pourquoi pas maman Babi, na Barachi, Nzambe Alekana Kopambola ye, ma bien-aimée que j'aime beaucoup, yenda zapena moté manangeske motu nangé lalaka, Nzambe Alekana Kopambola ye. Bien-aimé, aujourd'hui je vous ai déjà annoncé que Ezali partage, tout ensemble partage. Nous allons partager une chose, oyo batuba ignoraka, batuba négligeaka, mais par la grâce de Dieu et à travers la caméra, il y a Josué Luanda Brom, toko le kanako partager ngo pe e ko sala bongo malam. Mais avant tout, to le kanana prière muke, simbanango toko partager la bino liloba oyo. Mais nazo senga na mino bola nanga avec beaucoup d'attention, cette parole que Dieu a mis dans la bouche de votre humble serviteur, votre bien-aimé, votre ami dans le Seigneur, le pasteur Vincent Makela. Je crois que ça va vous édifier et Bokosala Bongo éveiller et Bokosala Bino Mala Ominki. Mais, to prier dans nous porte côté na kat, il y a ben, il y a partage, il y a les loups. Prions. Seigneur, notre grand Dieu, Dieu de gloire, Dieu des armées, nous te bénissons car toi tu es le Seigneur qui nous a créés. Yoba sala kayote, yondem to sala bato. Nabilo konyoso oyo etondi na sena mokili oyo. C'est pour cela, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Naba bien fait na yo oyo c'est la rabiso. Tala nzambe na bunzambe na yo. Au pesapso souffle de vie. Mais au sein rabiso facture te. Poto futaka yango. To futaka mai. Ya régie des eaux. To futaka mwinda ya snel. Mais pas na yo nzambe. Matoyo pesapso pana koyoka. Miso pesapso pana komona. Monoko pana koloba. Toliaka tomelaka, tolalaka tolamukaka, mais jamais au pesapso facture nango to futaka. Oh Seigneur, yo oyo tondi na bolamu, o tondi na bolingo, o tondi na gracia, teka tenkolo komone kumisama. Yako na pamboli yo, na tiki partage on zoko sala na chaîne na Ciel Ouvert TV na maboko na yo, pe ba baso bakolanda biso na maboko na yo, koloba comprendre partage oyo nzambe pour édifier Batou, pour éveiller Batou, qu'on puisse avoir intelligence, la sagesse, ce n'est pas ta volonté. Mais Ezali, Mokano ya Mukili, Mokano ya le malin, même si tu normal Zakayangu. Yako na komisi na Pambolio, na tiki grand maman oyo, au pessibiso na sama boko na yo, Kambangai e bandelikino suka, Kambabiso e bandelikino suka, na komone sumasi à mon ensemble na bon moi. Amen. Vraiment, est-ce que bien aimé, là où tu es, tu peux acclamer notre Seigneur parce que il est bon, le Seigneur est bon, notre Dieu, il est merveilleux. Il y a un photo de traquer Maboko, de glorifier, parce qu'il est digne, comme la Bible nous dit, d'être acclamé, d'être loué, d'être exalté, pourquoi pas d'être glorifié. C'est pour cela, la Bible nous dit même dans le livre de Psaume 150, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Tout ce qui respire glorifie le Seigneur. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'hommes qui ne glorifient pas le Seigneur. Lorsque il y a la mouki, il s'occupe de la mais il y a un créateur, il y a un Dieu puissant, il y a Pema. Après ça, il y a un Kitoko Negozali. Asaloma Kitoko Negozali, pardon. Asalomba Kitoko Negozali. Bamsu Sunzambe. Abimisho même na mboka yo zalaka ota Gabon ota Éthiopie ota na Botswana ota na Congo Brazzaville Congo Kinshasa menzambe atinjo na poto et puis nzamba peso makoki o s'adapter na climat ya poto ozo sala kuna o bali kuna o boti kuna hein ozaka na vimoko aisé vimoko équilibré o liaka bien o lalaka bien o lataka bien et surtout bino ba mikiliste grâce à Père, c'est par la grâce de Dieu que Dieu a fait ça. Il faut être reconnaissant, il faut que tu puisses glorifier ce Dieu-là. Il faut du même merci à Dieu, du même à Dieu, que ton nom soit glorifié et que ton nom soit exalté. Parce que grâce mais il y a beaucoup de gens qui ont la mouki naye, à qui mamouba kop naye. Ayebi même tout est que nzambe mutu asalié ba grâce oyo. C'est pour cela yom to Rolanda partage oyo. Nango bengo la prédication te meto partager na yo
Parce que tant que nous avons autant la Bible, il y a autant la Bible, si c'est que l'homme de Dieu vous parle est vrai, il faut être comme les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret, lorsque il vérifiait des écritures pour être bas à la trompette, parce qu'il y a beaucoup de trompeurs ces derniers temps, soit disant les hommes de Dieu, soit disant les prophètes, mais ils trompent les enfants de Dieu. Ils disent n'importe quoi. Ils parlent n'importe comment pour tromper les enfants de Dieu, pour faire égarer les âmes que Dieu peut gagner. Mais il y a comme Mabango, Nali Felo, Nanzela tromperie, Nanzela y a 20 discours, Makambo Yoko Sungate. Mais Bisson Tamba Benga Bisso pour penser que Jésus qui a été crucifié sur la croix. Mais moi je vous presse, c'est Jésus-Christ. Le Jésus-Christ qui a été crucifié sur la croix. Après, lorsqu'il était crucifié, il était ressuscité. Après sa résurrection, la Bible dit qu'il est assis. Na loboka mobali ya Nzambe. Asa ko intercéder pour Nabiso. Donc, c'est lui notre sauveur, c'est lui notre Seigneur, c'est lui notre éclaireur. C'est pour cela que Jésus a dit même dans sa parole, dans la Bible, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le noir, mais il y aura la lumière de Dieu qui va lui éclairer. Et à contribuer parce qu'il est dans la lumière. Donc Jésus-Christ, c'est notre lumière. La Bible nous éclaire que Jésus-Christ est la vie. Donc Jésus-Christ, c'est la vie des hommes. Yende azali bomo yabatu. Yende azali susunzela. Azali chemin yabatu. Mutazo tambola naye akobunga te. Mutazo tambola naye akokoya te. Mutazo tambola naye akotambola alima. Mais il y a beaucoup de gens bazo tambola alimate parce que baza na libanda yankolo. Parce que baza na libanda ya Yesu Maseya. Tozo zo ba coup, to comme na cortège à milieu mabe, to comme na ba cortège à ba problème. Nous avons des problèmes parce que nous avons oublié Jésus-Christ. To rejeté oyo ayaki pour nous racheter, ayaki pour nous sauver. Bien-aimé, la Bible dit que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Mais tu seras sauvé toi et ta famille. Alors, Jésus-Christ ayaki pona musala wana asalangona bomo na biso. Mais nous oublions cet homme, ce grand homme, l'homme de Galilée, hein, le réparateur de brèche, Tozobo Sanaye, cet homme l'as de Noé, la force de Samson, Tozobo Sanaye, la canne de Moïse, le garde-fou des miracles. Yende Azaï, le porte-parole du Seigneur, de l'Éternel. Tozobo Sanaye, c'est lui qui dit un mot et la chose arrive. Tozobo Sanaye, Jésus-Christ de Nazareth. Naye pona kabor nabino, lilo banaye. Biso toyaka te pona kota makambo ya batamukeli. Makambo ya ba musicien mukeli, ba makambo ya politique na ki kolobela ngomo muke parce que politique ezali ko tambusa ekolo na ngai. Loko nazali congolais, je peux un tout petit peu parler aussi de mon pays. Ce n'est pas un péché parce que même Yesu Masiya azali moto ya Nazareth. Donc abotamaki na Bethléem. Hein? Et Bethléem est frata. Jésus aussi a parlé de son pays. Ce n'est pas un péché. Si un homme de Dieu parle de son pays, si un homme de Dieu défend son pays, je n'ai pas injurié, mais je dis que donc, je peux défendre ma nation, je peux défendre mon pays. C'est pas mauvais. Et ça défendu. Et ça péché. Mais si on a continué à ma futilité, ça n'a rien à voir avec Bunzambe. Makamamukeli. Un homme de Dieu, un musicien, dans le temps, les chansons populaires.
azo côté la bango azo senga bango ba aide banini. Moi je peux pas le faire parce que Dieu m'a appelé pour que je puisse annoncer la bonne nouvelle, pour que je puisse prêcher la bonne nouvelle. Son esprit est sur moi. Nayambi molimo mukilité mais nayambi molimo ya nzambe molimo oyo ezoganga kati nanga aba père molimo oyo ezosala te poete nazala o nazalelo. Je suis un homme façonné, je suis un homme ouin. Dieu m'a atinga à part pour annoncer malobanaye que je puisse faire de toutes les nations ba disciple encore c'est ça ma mission. Et ça mission oyo nzamba pesingai pour annoncer aux pauvres mokolo moko koya oyo nzambe akosala bango grâce ba pauvre baza banane ba pauvre baza batoyo akoza na mbongo mais molimo na ye eza na crise ya makambo ebele akozanga kimia akozanga bomo molai akikozanga ba makambo ebele. J'ai vu dans mes propres yeux mutazana mbongo mingi mais libale zo yate bana bazako yate azaka na kimia te alala kate na sala mona mutu azala mbongo mingi mais asala ka kira kolia bolimi sangai niei azolia ngona tongo me dit pourquoi na mona ngo tongo tsango na ciel ouvert na concours ya non valable. Mais malheureusement pour na YouTube elingaki ba vidéo anate to sala ke mission moko to illustraki ba image wana mutu a sali kaka azui kaka tsango na kata pain coupé azolia bato mingi bamona ba image wana mais mutu asana mbongo ebele aza cadre munene aza kolo société moko songolo ozomona. Alors nzambe abengi ngai pona koteya batu ya ndenge wana yango wana bande balingami bo comparaka biso na bato bomona kateke aleki abani kolobela mission songolo abani ko contre mission songolo biso musala sokaka koteya Jésus Christ le roi des rois, notre Seigneur, la mâchoire d'âne biso musala sokoteya ye le prince de la paix, l'étoile brillante du matin biso musala koteya ye mutu oyo alongola kama sumu ya bato l'agneau qui ôte le péché des hommes bisom sa côté yaye. Voilà rôle ya pasteur Vincent aya nango na mukili nzaba benga ngai pona tina nango. Bien aimé, aujourd'hui nous allons parler une chose bato azalaka ignorant na yango tomonaka bato bazali kokufa tango somo na mutazamo na mukia kufi aza jeune garçon akufi akomi papa to komi mama makufi sa kokokisa bambula oyo Bible elobeli biso. Bandeko, nous allons lire la parole de Dieu. Na concours ya mwana nangai pe frère nangai frère Babi ngana benga ke sango akotanga la biso Bible et nous allons partager moi et vous. Parce que, bien aimé, maloba ya batu ele kakapo maloba batu zake évangélité. Maloba batu zake évangélité. C'est pour ça bandeko yom toko landa ngai partager eloko oyo. Le naza choté nazolo babena malembe pour comprendre. Partager eloko oyo. Papa Edith Sungu évangéliste. Partager message oyo. Maman Nancy Mwana Popi, partager message oyo. Sœur Mati, bino sommes en France. Papa Nissé, partager message oyo. Sœur Mimi Tomadouda, partager émission oyo. Et que ça la malam, namba no papa yava. Bon partager yango. Et que ça la malam peut coller avec les canopans pour la bino. C'est très très important. Sœur Mariam, na Belgique, ma bien-aimée, partagez émission Oyo. Grand prêtre Mangobo, Nana Benga Goyo Zali, prêtre et comédien, partagez émission Oyo, na Mosnokuna na Hollande. Na Amérique na Kosenga,
na frère Lievin atako tozobenga na mikolo te mais partager émission oyo na chérie maman Gegi eska o motema no lalaka Sœur Sylvie Kigalou partager émission oyo Sœur Moyou Magrâce aux États-Unis partager émission oyo Joe Bobolibanda docteur mon fils partager émission oyo Patrick Kamanda aux États-Unis partager émission oyo Eko Salabon Balam Cynthia Amouri na Suède partager émission oyo vraiment que Salabon Balam Balbine bonne guérison na France partager émission oyo frère Jonathan Manzila vous partagez émission oyo vous avez un partenaire il y a Kolos Massia na chaîne de Silver TV vous partagez vous partagez en déjà il y a des expériences partagez émission oyo na moi c'est yo maman Brigitte moi c'est Libala vous partagez et Rosala bongo malamu Sœur Brigitte Mpangi partagez émission oyo est-ce que ça en France nzamba ko pambola bino voilà et puis nous tous dans biso au côté pour la première fois na Silver TV vous partagez parce que makamna koloba et ça tellement grave et ça tellement profond et grave pour vous édifier pour la kolongola batuna ignorance kolongola batuna o babenga kana mabunga le livre ya Amos et ça koloba na biso boye libota na ngai ba bungi sambi pona kozanga bayebi boyebi mon peuple sont détruits par manque de connaissances kozanga boyebi et ko bebi sayo ba makamso ba no koma na vie na yo ce n'est pas la volonté de Dieu mais ozolo bango oui ozondi bango amena oh c'est pas la volonté de Dieu voilà nous allons maintenant lire la parole de Dieu et la parole de Dieu va nous éclairer na oyo na ko développer ango pe na ko kabola ngona bino ensemble c'est très important nous allons lire le livre de Psaume chapitre 90 verset 10 je répète pour la première audition tozotanga mukanda ya Psaume chapitre 90 verset 10 soki toza munoko moko na mwana nga babi ay ko tangela ngai mukanda e santu oyo ezali talatala bomo ya mutu parce que on ne sommes surtout salaka Bible loba yango même naissance à mutu création à mutu Bible loba yango babi tangela biso Psaume chapitre 90 verset 10. Nous lisons le livre de Psaume chapitre 90 verset 10. Autrement dit, le livre de Psaume 90 le verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Okay. Car ils passent vite et nous nous envolons. Ok, c'est le livre de Psaume. Psaume 90, autrement dit 90, verset 10. Ok. Nakate Hollandiango, frère Babi a répété en français. Et moi je vais interpréter en lingala pour que tout le monde au bazar d'abisso va comprendre, penser à Nzambe, natina ba makamu oyo, et puis les canisiens Nzambe pour la vie à mutu. Est-ce que makamu comme la rabisso, c'est la volonté de Dieu, oui ou non? Est-ce que on peut répéter, frère Babi, pour la meilleure audition, tanga point par point, et moi je vais interpréter. Nous réalisons le livre de Psaume 90, verset 10. Ok. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Mikolo ya bomo inabiso, ndenge nzamba sala biso, et c'est to vivre de 0 années à 70 ans. Ok. Et pour les plus robustes, pona bato ya makasi, à 80 ans. Nzambe asala te toko makasila ba 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Kasi lolendo oyo biso to sala kango na sela moi et ça kaka ba pasi pe eza mape. Car ils passent vite
yango ndezo tinda ete to le kaka noki noki pe yango eleka noki noki et nous nous envolons. Pe biso tozali ko tepa tepa ko voler za lokola tozali ko pumbwa to tozali ko limwa noki na sena moi. Merci beaucoup notre bien-aimé Bozomo na yete frère Babi awa to tangi baloba nzambe bana nzambe bato boza ko landa ngai Bible bete nzambe asali mutu akeli mutu pour mutu à vivre de 0 année à 70 ans pour la bato bazama muke faible bato bazali pena na faible na kioloba bazana na bon pikiliki penza te donc ce qui mutu azali faible aiko vivre de 0 année à 70 ans mais pour la robuste pour la bato bazama kasi na nzoto nzamba apesa uma kasi na nzoto baiko vivre de 0 année à 80 ans. Mais qu'est-ce qui se passe? Bible possible sur la résolution na se ya verset oyo pambate balolendo to salaka ngo na se na moi balofudu to salaka na yango bambaka muto salaka elekisaka biso noki na mukili pe elekaka noki na mukili ekolimwa yango moni Bible na ezoloba ke tout passera mais la parole de Dieu ne passera jamais. Nyonso tout ekoleka ezaloza na mbongo ezoza kitoko ezoza mutamakasi ezoza limbinga ezoza mukuse nzamba peso tai soki ndenge nini ozana soki loko ndase na mukili nyonso tout ekoleka mais liloba oyo nzambe apesa biso liloba oyo ezali ekreya nyonso tozana ngona mukili ekreya penga na yo ekoleka kata mukolo moko te yango nde kotika na seko. Bien aimé na koti na kati ya na profondeur na kati ya loba oyo tozomona lelo oyo bato bazo kokisa bambula wana na pasi ba 70 ans ti ba 80 ans na pasi mais na kozonga na ne bandeli tangu nzamba salaki mutu nzamba salaki po mutu aumela na sena mukili mutu akufaka te mutu azala éternel ko la nzambe. Mais tant que vous avez commis ça avec Oliambuma, nous avons réduit Bamikolo à Moutou. Au lieu que Moutou a longtemps, nous avons réduit Bomo Yamoutou. Mais tout ça, on a que Bande Robalingami. Bah, tu vas vivre 80 ans. Non, 800 ans. Batozo fulu ba 700 ans. Ceux qui mutu azana nuna 100 ans, mutazana nuna ba 200 ans. Donc mutu ezalo kola bébé. Azana nu pena mwana. Alors, kosala mutu masumu et ko réduire vie à mutu. Pa bate mutu atosa kite oyo nzambe alobaki na ye. Parce que la vie ezabongo likabo grâce oyo nzamba tina kata nzoto mutu kozana bomoi yango moni toloba ke bandeko biso batoto sana pema tokumisa nzambe parce que bo bakufi toleki bo nelo côté kotika na pema vraiment c'est la grâce de l'Éternel, c'est la grâce de Dieu, il faut te glorifier kaye yango moni Bible bi ke bando so sana pema bakumisa kaye na Psaume 150 comme dans verset 1. Alors, mutu au lieu abanga nzambe malgré vie ya mutu ekitaki tango mutu aliaki mbuma elingo bake l'homme n'a pas fait la volonté de Dieu. Mutabani ko sala mokano ya satana oya kela yete oya pesa ye pasite atia ata eloko moko te na nzoto na ye o akamate te eloko apesa mutu. Loko la nzamba sali mutu abakse misapi abakse misu eloko te asala mutu eloko te même mutu na ignorance na ye na kozanga reconnaissant mutu atose Satan alembuma pe bandi ko sela ye nzambe pour la sa créateur a réduire vie à mutu a quitter si mutu bambula au lieu mutu à vivre éternellement
mutu abandi kokufa parce que nzamba alobaki na mutu mokolo kolia mbuma tu mourras. Et mutu abandi kokufa nzambe abandi akomi ko retirer pema ya pema tsaki kat na mutu pema na bomo ikata mutu nzambe abandi ko retirer yango. Et mutu abandi ko koma ebembe olia mutu a se racheter abanaka kobanga nzambe abanaka kobanga nzambe mais mutu a continué dans même allure na makambo ya kosala azosala volonté na ye moko ça il y a un créateur qui m'a créé et c'est un kakaye pour la volonté na ye et ça le mwana oya bote na ba parents mwana oya pa kola malamu il faut azala éduquer première éducation mwana oya kozwa et quand pas ba parents na ye ba parents ba ko éduquer mwana oyo pona azala bien éduqué azala na politesse azala mwana moko intelligent azala mwana moko azali bien assis dans sa vie azala mwana moko oyo ayebaka ko tambola malamu éducation na yeba na liboso na famille na ba parents na ye tala bana mingi ba rater éducation ba koma mingi batu mabe bakuluna miyibi bashege parce que ba rater éducation bato mingi baloba ke papa na mama bazalo ko la banzamba se te ngala bazalo ko banzamba se ngala bagate eza bongo te baza banzamba se te bazalo ko la ba représentant ya nzambe awana se mais baza banzamba se te parce que nzamba zaka moko parce que Dieu a créé l'homme mais mutu pe asala maka na nzela papa la mama ozomona ndenge nzamba alobaki na mutu abaki na alobaki pardon faisons l'homme à notre image ndenge pe mosta mbala so bazokutana lokola ngai na mama bene mon cœur lelo oyo tobotine bana do bana o baza ba fruit ya ban trai na biso donc à travers biso bana onde ba bimi donc toza na droit ya kokonza bango nanu ya kopesa bo éducation po bakola malamu ya kotangisa bango po bakola malamu mwana soki a raté éducation na famille na ye et ça un peu difficile pour pas récupérer peut-être dans la classe aiko se racheter mouké mais loba que grâce à nzambe za likolo na ye pour ceux qui mutazo banga papa na ba mama te même à limite que maîtresse azotang sa ye professeur azotang sa ye to maître akobanga ye parce que papa na maman baza ba être moko sacré mais bible lobi yango moi mutu pasa na lipamboli pe na bo moyi na sala mokili oyo il faut obéir na papa na maman na ye c'est très important ba na zoloba bato mingi bazali déjà maudit à cause ya manque de respect na ba parents à sabota ba conseil ba parents à safuta toli à tata na maman bota le ndengazana. Alors troisième chose mutu tam super église ko récupérer parce que soit arrêté d'éducation par ma parents arrêté la classe église les allés université souka oh bah écoutez parce que dans l'église il y a la parole 4 langues il y a l'onction oyo ils ont transformé mutu comme mutu mususu ça a changé à une autre personne sur l'église est coquille était mutu on faut boire c'est fini azapena un homme est foutu une personne est foutue. C'est très important, bien aimé. Nakasi Bosa Kolanda, avec beaucoup d'attention, partageons ce qu'on a bino. Partage Oyo, émission Oyo, ça la bon malade. Alors, mon total, on a banga qui avant à Nzambe te. Nzambe est comme Mokilia mi balé, Mokilia Noah. Nzamba bomi ango, ce qu'on t'a na Bible, au moins la Bible sur baké, Nzambe a regretté pourquoi ça la ki mutu. Mokolo ya mutu la bo moinaye. Et que ça Tina a vu la 120 ans. Je crois que Nazar Koloba Solo, dans le livre Genèse Solobiango, moto vu la 120 ans. Normalement, moto et c'est que vivre la sur botami de 0 année à 120 ans. Mais mutu abenga kanza mbete. Azo tambolaka na mabe. Nzambe eko sala une nouvelle génération et une nouvelle
alliance et le monde a Jésus-Christ. Biso tozali bato génération ya nkolo Yesu. Toza bato ya alliance ya nkolo Yesu Masiya. Oto bengi génération moko prophétique. Génération moko évangélique. Oyo ngolu ya Nzambe za likolo na biso. Bato bandimeli nkolo, bato musala masala ngolu na yi. Dieu a dit Mototang a botami et sengeli a vivre tina 70 à 80 ans. Mais bato mususu pe oyo Nzambe sala bango ngolu selon sa volonté, bazo mana ba 120 ans, ba 5 quelques. C'est très important. Mais vie amtezo comme mukuse po nani. Bien aimé, bato nyonso oyo baza kokufa na libanda ya liloba Nzambe. Okufi na 2 ans. 6 mois, au boti mordé, au boti boyokozaka 30 au koufi, 45 au koufi, 50 au koufi, 60 au koufi, 65 au koufi. Bien aimé, tam so kamusayo. Mingi mingi eza bala mort, auto bengi bala mort précoce. Bala mort ya précis. Eza ba mort moko ya ba précipité leo yango. N'était sur la malam. Ba mort moko ya vitesse. La mort précoce. Puis Psaume 90 verset 10. Elobi Bomo ya mutu segel tanga botami a vivre 70 ans. 80 ans pour la borobiste. Aibo koma ba 100 ans, ba 120 ans. En dehors na yango baliwanyo surtout ezoya na se abambula oyo. Eza ba la mort précoce. Eza ba la baliwa ya Nzambe te. Po bato basala ka banketi te si maliwa ya mutu. Bien aimé. Bato bakufa na makambo ebele. La Bible nous dit ceci. Le salaire du péché c'est la mort. Liwa liboso ya liboso ezo comme la bato. Eza baliwa ya masumu. Mutu azo tamsa mabomo na ye na masumu ebele na ba péché ebele. Azame mi kobanza te que il y a un Dieu qui m'a créé. Apesi ngai ba condition. Apesi nga ba principe pour attendre la pour vivre longtemps. Bande kona yamba ki mukomsusu batu na bureau d'église. Nzamba nga bi dialoguer na batu. Batu bandeko nambaki batu ebele. Pour l'église na kambaka Nzamba asalanga berger nazape na moi ba membre moi mebele. Bandeko na majorité batonga na yambaki. Batambusa vie na bango mabe. Omona pena tuniye. Yo banda mbali na âge ni. Ona boba bonimisa bandeko ba divergent na 13 ans. Nabina âge wana. Babali yote. Obani ko sala bolingo. Esa mokano Nzambe. Oh te papa. O tamsa vino malamu to mabe. Oh mabe. Ba mususu. Na azwana batina ke sokolele kine na kikoso. Alongoli bilamba. Azule kina mobala stili kolona ye. Basala ben inceste. Na ignorance. Mama soke do sokola. Azu mwana ye. Ake olongola bilamba. Mwana osakoli mwa muke. Ake sokola ne to sokotoka ne sokola. Bake sokola. Mwana oya zomona bolumba mama na ye. Azacho ko modini mwana wana. Azo réduire bambula na ye. Bandeko bakabo esali ebele ba péché. Bandeko kaka ndeko mokonde na sepela kine mwa muke ye patambola peka na bere. Tala mutuno na balite mais c'est ayebi ba mibali 40, plus de 40. Ayebi basi plus de 40. Maintenant nous asali choix mariage te. C'est ayebi basi 10. Or mutu kata mutu wana tanga zo sala masumu mutu wana aza automatiquement possédé. Aza possédé. Mais bandeko mutaso yebate. Donc le péché est même mamoutou na liwa. Le salaire du péché c'est la mort. Nakadisi dans premier épisode il y a partage na biso tokosuka awa pe tokobandela ngo prochainement pour éclairer batou.
soko sala ba mituna benganga na numéro oezawana oya plus 243 81 81 44 131 nalobi ke soki mutakufi avant 70 ans avant 80 ans mingi eza liwa ya nzambe te soki tosali banquete omona mutu wana soit baleye soit akufi pona problème moko songolo. Je vous dis la vérité selon les écritures. Nebi ke basindalenga déjà erekoki totiki batuna posa mais deuxième partie nango ekozala. Deuxième épisode nango ekozala. Bolandaka yango bokomona matin on a fongoli oyo titre nango grand thème nango ezali la vie de l'homme sur terre, sur la terre. La vie de l'homme sur la terre. Bomo ya mutu nase na moy oyo to asena na mabele oyo. Mutako tambola ndenge nini? Mutako kokisa bambula na ndenge nini? Tala bato mingi bazokoma bambula wana te. 50 ans mutake, 60 ans mutake, 45 ans mutake, 32 ans mutake. Surtout ba musicien. Tala bango mingi ezaka pasi pour musicien a kokisa ba 80 ans. Je crois que na komi nanga na suka bato ba ninga na pesibino matondi mingi nzamba pambola bino soki omoni dikamoko comprendre te benga pasteur Vincent to partager na yo soki po lingi to priaka na yo benga ngai na bana ko sambela na yo ndenge na sala yango pe na bato mususu. Merci beaucoup na pesi mbote mingi pa ya sœur Iget Chimao yo pe partager yango ko sala malam mbote mingi na ba banso oyo balandi ngai na chaîne bino préféré Ciel Ouvert TV to bondeli pe to kosukisa. Seigneur Dieu de gloire ozali nzambo bongwanite papa yo opesi ngai maloba oyo nakabola yango na bana na yo na nimete maloba oyo kwei na mitema mabanga te me kwei na mitema ya misuni po te ba comprendre pe batanga Bible bamona ke makambo to partager soko za solo mais to dimi ke zali solo po yo nzambo kosaka te. Merci pona ba ebanso bakolanda bakotsanga na mitema. Merci pona bato bakotuna ba mituna. Merci pona bato bakozale veiller lokumu ezonge pai na yo tika te biso to kita yo nde nzambo mata ozana posa mtu afivaka vi mulai mais na buzoba ya biso moko mutu vine zoko mamukuse tika te nkolo bano bazale veiller pona likambo oyo poto kokisa ba motuya ya bomoi oyo pesa biso kuma masantolama pona bolingo na yo na kombo na Kristo mwana nzambe na bomoi. Amen. Merci beaucoup. To kombi na suka ezaki bongonga abino le pasteur Vincent makela meshak le patriarche nde babenga ngai nzambe apambola bino nde tokutani na mikolo ezali koya pe émission mso sika. Ciao au nom de Jésus-Christ. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe mongani loboko na tata esemwa milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert.